Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis sita kitoko. Ezana image ya qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestine. Yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site. Monde entier. Mama Sika Yangoyo. Les amis TV. Papi mokoto. Sur le moteur à théâtre. Artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi Mokoto, travaillé. Président Eli, il y a pas d'amatonné. Balamatoni, sauf à l'amatonné, tu es bien que, sauf à l'amatonné. C'est quoi, c'est bon, moi l'amatonné solo, oui, Papi Mokoto. Biso tout, total à rien. Des besoins, Olobani. Papi Mokoto, les amis TV, là on a image qualité qui togo. Nabise makambo zawana yende makambo oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Sita image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait abisso Louis Mboulik. Bon, Louis Mboulik. Total ramingi na balananda ko les amis TV quoi. Et tout Samuel les cas pour nos pèse les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezaka moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezaka moko. Si tezaka moko kaka. Si tezaka moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Loba Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu ne sais pas la rango? Les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu ne sais pas la rango? Les amis TV. Oyo sita kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Ah oui, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission L'actualité du moment dans votre chaîne www.lesamitv.com. Abonnez-vous massivement, nulle part ailleurs dans lesamitv.com. Aujourd'hui, nous sommes dans siège à UDPS. Ensemble, comment est-ce que Badako s'est préparé pour accueillir déjà de demain la présidence sera à Kinshasa.
comment ça va évoluer. Et avant d'abord de leur adresser la parole, laissez-moi dire bon début de la semaine à tous les abonnés de www.lesamitv.com, ainsi à toi particulièrement, Papi Mokoto, mon boss. Là, je salue en passant. Bonjour, Ndeko. Bonjour. Bonne santé. Ouais, santé calme, Nangola Nzambe, donc tout va bien. Donc, Ndeto le Belakab. Tu es au côté de nous, ça même communiqué. Bon, à carnaval, Lélo. Bon, Lélo, carnaval et Ali. Carnaval, Kaka. Il y a ça là, le lingue, il y a quoi tirer population, il y a sa population, il y a sa Congolais, il y a Lingarambo Kanae, il y a le bien aéroport, Koyamba, leader de tous les leaders, il y a RDC, président Fachi, Chilombo, Tshisekedi, il y a lobby qui est en aéroport à partir il y a 9h. Donc, le programme est clair car il y a 5h, tout le monde est à l'aéroport. Poto la population face au monde entier, Afrique Mobimba. Oui, c'est les vrais présidents, les vrais candidats du peuple. Ndé Oya, lobby mardi, na 9h. 5h, on a beaucoup dérangé, tranquillité à la population, la retour en tour, moboule au salamate, kotumba puné, gaz et tout comme ça. Bon, ça la moboule. Bon, il dépend ça parti, il y a état de droit. À ça la politique il y a liberté. Il y a à pénaliser à Moutouté. Il y a que Moutou à Salara, Makamopon état de droit, à Tiga Moutou, Azala, à l'aise, na Rosala Oyo Soalingi. Il dépend sa force à Moutouté. Moutouye Moko, ne volonté naïe. Donc, au Koko sa conscience, il y a Baïba, mais il y a Moko Sate. Population Ayaka na conscience, Nemo, Abikewi, Walande parti à solo, Walande parti qu'il fallait. Moko, il dépend sa Bokondi. Oyo le 23 décembre. Là, na janvier 2019, na président Asika, il y a solo le grand charismatique Félix Tshisekedi Tshilombo, un vrai leader. Donc, na mokili Tshisekedi balele nante. Mais balela Tshisekedi na irne. Na irne nde balela Tshisekedi plus de 36 ans au lito Tshisekedi asali, balela ngo na irne. Ya ko élire Félix Tshisekedi comme président de la République. Ndo mona. Lobby pour accueillir le président Fachi Bozala, Rabinomo Udo Pesto accompagné dans la partie Moussus. Bon, Oyoki, Alliance Salami, il y a cap, camp du changement. Entre Vital Kamerhe. Bon, entre le président Félix Tshisekedi et le président Vital Kamerhe, Lelo, Tobalani, Tosangani, Toyama, Tosangsi Varese, le roi Netikaka. Vitana imanande basangsa Varese. Oui, couleur épaissaka. Parce que IDPS na INT. On a couleur épaissie, on a beauté épaissie. Les grands leaders de poids lourds. Donc Félix Tshisekedi, na président Vital Kamerhe. Donc on a basali ezo bangi sabino teza bombe to une façon to pour na bino boyamba ki on ndenge mo rabia. Bon pour na biso eza bombe te e bangi sa na ngope biso te. Bon, mon amoutou a la ambition mais là moutou a kanisa habité avec na moutou boye et ça la bien. Et ça l'aura mobalit. Soit ligne bala basi ba kebele na mokilit. Mais apona ra obisika moté mané sa anine et genda kolala. Donc alliance wana correcté non ngote 10 ans et belé. Ba me ko souffrir nde biso pe to souffrir pendant 36 ans en piaka. Bango pe ba me ko souffrir pour 10 ans fimbu na fimbu tina lifobo tim ko kongo yokufa. Alors continue déjà tozwa mutu mususu déjà comme ceux qui aux moins deux personnes libana mboka ope sa baba mboka. Ba ouais. Deux personnes libana mboka et alora kake nabaki grand frère nga onalandi Eric Beya mwana Kaembe nabaki nanu kanjinga na France nabaki Bekaka di Manangola nabaki bandeko sortu na poto bangonyo surtout bye bye et tous les combattants de la République. Merci pour na lit na bino lit ya solo pe yango ya bino pe yango don na pesi merci na président nga Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci de continuer. Papa, bonjour. Bonjour, Ndeko. Soko s'est présenté dans la combattance. Premièrement, on s'est présenté dans la combattance IDPS qui victime dans le 19 oui bandaki à Liboso dans le tribunal. Dans le gaz na mutu ceux qui talinga ngana toujours présent pour na IDPS. Ceux qui caméramen ako sungabisa zoomé. Oui, ceux qui ako zoomé en Guatala. Ça justement awa. Ouais, nazwaki mwa gaz wana sikoyo pona IDPS na lobaki na ko sacrifier vie pona IDPS parce que IDPS eza na avenir
bango bazana ba parti politique na bango mais toujours se retrouver quand même té. Yango ana lelo toyi en tant que le président et moko leader Félix Tshilombo Tshisekedi le président, le futur président de la RDC azoya yango ana toyi awa po tozwa ba drapeau ba polo ba nini tokota nango na nzela ba mona ke tolingi président na biso. Tolingi pe parti politique na biso. Oloyi bo ba drapeau eza gratuit, ba polo na ba drapeau eza achetable au somba. Non. Drapeau na polo c'est gratuit. On donne gratuit parce que eza biloko moko eza pour na parti politique na biso toza na bolingwa mboka. Toza pe na bolingwa population. Yango na tozo pesa ngo ofele. Ya bango ava ba pesa population bazo senga mbongo. Mais ya biso tozo pesa ofele. Eza pour na mboka, eza pour na mbongo te. Siko entre IDPS ya président Fachi na Lamuka bozaka bo moko to te wana esalamaki déjà tozaki tozabo moko tokomi lokwa bana tata moko mama moko ndenge eza wana biso na INC tozali donc calme tolamuki déjà na Genève mwambutu mutesalamaki kolanda wana nyonso eza ba distraction na bango wana eza ba distraction ya bao batikalaki kuna mais ya biso tomonaki jour à désignation ya Martin Fayulu en plaire esengo bozalaki nango ezalaki différent na jour ya Fachi. Yo moko yebi bango baza batu moko donc nakoloba ndenge lolenge na bango bazaka te. Bango ba lobby président Fati azokoka te kuna o a signé o a retiré signature te aza muto mayele atalaki abino oyo esalami awa ezate o ngana komona kuna na base nanga yango wana zongaki sima ya rotuna biso en tant que ba base lokwa nga moko fiston chimangana za wana en tant que base yango wana il faut président honorer yango aboyi bango kuna aboyi bango te mais bosietaki le jour il y a des dossiers à Fachi bosieti tout le monde dit vraiment est-ce qu'on a qui tellement makasi par rapport même à Taya Martin Fayulu Erayaki sensibilisation au boza ngo lelo vraiment te sensibilisation ouais ça ouais ça sensibilisation moko o ekozala donc mystique neti lobby na report anjile rosa mystique yango na rosenga na bande réunion soto zala kuna pona koyamba les deux présidents au bazoya. Moi de mbote rapidement na baños. Oui, premièrement nazo pesa mbote na peuple congolais nyonso nazo pesa pe mbote pa ndeko na ngai aki marabu na marché de la liberté ye muto ateka chomba solo nazo peta mbote na mama na nga Manu Spaghetti na poto na le commandant ye moko Jipmi Epemo na pesi bango mbote ya dire ça te. Merci à papa pour na déjà clôturer. Bonjour papa, c'est présenté la baños. Ouais, ça va. Oui, bonjour maman. On s'est présenté à Bagnos Borolanda. Nga naza mpiana Chic Norris Yalouche. Combattant ya kala depuis BG na bunda pe fort na Mbujimai. IDPS to bandi yango parce que bakomi lo babaluba. Non, IDPS est parti à mutu nyonso na bandi yango depuis Mbujimai. Babi la majorité IDPS baza baluba. Non, tango Tshisekedi asalaki IDPS na kati na bango bazalaka baluba te. Bazalaki ebele. Tribunal IDPS souci na ya IDPS pour changement ya mboka. Soki oza muyaka muyanzi yaka tokanga mabiso nyonso to changer mboka ndeliti ya IDPS. Peuple lobby raison pour laquelle ko sepela ya Fachi legaki tellement parce que baluba ba monique na mutu na bonga bi par rapport à Martin Fayulu. Non, to sepela ki biso nyonso bana mboka. Ezake baluba nde pa sepela ki te tango Fayulu asali buzoba oyo akendaki kosala kuna asalaki buzoba ayebaki ke non aya asala partage na ya pouvoir mais nenge Fati azali maboko pembe c'est pour cela c'est retiré na buzoba wana tozana droit to sepela parce que Fati a retiré signature na ye to ko sepela pona Fayulu te maman. Et par rapport à la machine à voter, bonzimi bozalaki d'accord ya kokende na élection avec le 20. Notre souci c'est quoi? Tocha Kabila na mir contre mir poto loba français à l'opoto bien. Tocha est contre mir. Tolingite dans quelques minutes Kabila aya azwa keo IDPS aboya ki machine à voter tokosala lisusu élection. Non, tokosala élection te. Tolobi Kabila yo na machine, sans machine. Allez, tokende. Totindika ye na pousse. Pesa biso élection. Ce que l'élection est athée. Wanande tozu article 60 to soki 64. Oh eza na kati ya poche. To bimisi yango peuple soko eza na mupanga. Panga telema wewa bundela Congo. C'est ça. Article 64 maman.
Mais tout le monde est combattant. Carabine va combattre, les gars qui bandent boya machine à tricher, non à la machine à voter, mais tout le monde enfin, vous avez réuni, bon dimi siko, carabine mo bandent boya, carabine mo boya mon a que non, et un autre tricherie, te boya dima. Maman, ton dimi machine ou ana stratégie. Parce que to bandant boya machine, Kabila kangami na machine, Koto ba kangami na machine. Totali que non, mais ba jour est comme pene, to comme nasuka. Tolobi non, Kabila ko profiter biso. Tolinga to continuer na koboya 2 jours monika Kabila envoie na ye. Atikale na mbwende na ye. Lokola soki autaki na ngo Rwanda, aye na ngo Kotoy. Mais nde lokola to sali que non, dans 2 jours tondi manano. Hein, ezaneti zemi balingi ba ko tsoyo na prison, olobi te na okende prison te, ondimi ka kanzemi mwana botami, allez. Esilit. Nenge tondimi Kabila. Ma machine à voter, tokende papa wani, tokende. Merci papa. Yo. Non, on a petit peuple congolais, ceux qui fati aza kuna na lopoto, aye braka base ezali, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour toi Yambaye, atana Chikongo, atana Chiluba, atana nani toko yembela ibanzembo, turiko. Merci moi bana. Merci. Et là nous continuons toujours à Moutouma sur votre site. Bonjour papa. Bonjour. C'est présenté à Batwa Hollanda. Bon, nga nazana kati ya ba combattant, nazape combattant. Je suis né combattant dans l'esprit depuis ma naissance. Nous allons continuer à la lutte pour tout remporter victoire. Et bon aussi pendant que Lelo, la Mouka a eu victoire. Je ne crois pas parce que la Mouka va jouer au jeu du pouvoir. Comment bino bogo le bakeno, pas question de machine à voter. Mais tant est commis mouké. Parce qu'il faut se préparer. D'ailleurs Fayoulou, Bangonyo Sonde Bazana, Moïse, Jean-Pierre Mbemba na Fayoulou. Est-ce que Bassi va se préparer pour na témoin na bango na chaque bureau de vote? Il n'y a personne na bango nyonso. Il faut bailler sa peuple la vérité. Ni Mbemba, ni Moïse, ni Martin Fayoul va préparer ba témoin na bango te na ba bureau de vote. Donc au Elekina à Genève, je peux dire que c'est un coup monté. Donc c'est-à-dire bah ça pour appuyer le régime en place parce que ceux qui va boyer machine à voter et que l'élection est limité, c'est toujours Kabila qui est président. De l'autre côté, FCC Zobank Sabinoté. FCC Zobank Sabinoté parce que Bazana bilan té. D'abord opposition, Tomi Longolana biso IDPS. D'abord opposition na quand il y a FCC et ça d'abord bilan na bango. Donc bilan na bango c'est déjà opposition. Parce que bilan na bango vraiment ils ont échoué lamentablement. Ils ont échoué dans des ba échoué na mamunyoso banzele za mabe donc misère. Non banzela tozana Kinshasa. Banzele bongi. Tozana Kinshasa partout nzela moko te za kitoko. Salaire ezate, musala emploi ezate, donc tout est par terre. Donc ici avec ces régimes, je peux vous dire que nous sommes en affaire. Nous sommes en affaire parce que tous souffrir tous les côtés, tous souffrir. La raison pour laquelle au monde même en Angola, comme le roi Bantaba. Donc tu n'as pas la valeur. Pour clôturer, organisation d'Andegeni pour le président Fachi. Dès le carnaval, et ça pour prévenir déjà la population, déjà que non, lobby, nous allons accueillir un grand leader. Un poids lourd, accompagné par la caméra pour azapé leader. Il faut que la vérité, na bango mi balé wana vraiment na moni mutute. Ba parti politique ou la population ils ont pesé, ce n'est que UNC et UDPS. Et que ça sous que qui est échappé la propagande de Banaki depuis semaine passée côté à UDPS, bon c'est la raille moya to bino de Banaki ont déjà absent. Campagne eko banda de tosto bandiango déjà avant. Est-ce que vraiment est-ce que l'on a parti politique à tel leader na yazate et l'on ne peut empêcher pas ça la campagne. T'as la panneau ya on a même ceux qui journalistes na rôle qui s'appelle maintenant il panneau oui mais il n'est pas là mais panneau ya on a tout monté ba pour les autres tama campagne de sensibilisation partout. Et moi message na ba combattant na ba mboka na sport ando libanda mboka. Donc problème est ça au peuple congolais marambo eleki na Genève eza mutema mabe la mauvaise foi. Où il est à Genève, donc ils ont baboy yoko zwa ketch et benda conteneur. Au sommet wapi. Donc c'est-à-dire baboy kopé ça Félix, Gia Fayoulou apport et puis à jouer tribalisme. Basali coopération yé Muzitu
na Fayulu. Vous comprenez? Basali eloko wana ezaki un coup monté vraiment. Donc peuple congolais boye bara déjà que non tozo yamba leader lobby mardi boya na aéroport plein. Mouton na repé sambote ce n'est que cadette ya mère nanga wazana Londres Mama Bibiche. Et Sili. Merci beaucoup, merci beaucoup. Là, c'était le combattant de l'UDPS, le président Fachi. Donc, président Fachi sera qui dit ça demain. Pour vous, moi, 5 secondes rapidement pour na. 5 secondes, moi je suis cadre du parti, il faut que je parle un peu beaucoup. Moi, quelques secondes pour Nathan. Merci beaucoup, Bandeko. Nazali national chargé à culture et art, na lutte des jeunes, il y a UDPS. Nazo senga na ba Congolais nyoso oyo baza na kati ya mboka oyo baza libanda Félix Chilombo azoko malobi tozo senga na batu nyonso biso na ndenge toza awa toza na niveau ya base UDPS en cycle bisika nyonso bozali yo Congolais oza mutu ya nini ba Congo mutu ya Équateur Kasai oriental Kasai occidental Katanga partout ba province nyonso tozoye bisabino tokoyamba ba konzimi balé lobby candidat unique au peuple congolais Félix Tshisekedi Tshilombo et puis na nani Vital Kamerhe président INC tozoyamba bango lobby bino nyonso bozana kati ya ba province boko kende bolongwe ba base na bino bokeiti na ba aéroport oya bino ya ba province boke koyamba mupepe boyami mupepe biso koto na kati ya capitale tokoyamba bakonzi tant tozoyamba bakonzi boyoke no bakonzi bakomi bakiti bakomi kokita bino pe bobandi koyamba bakonzi na mupepe bozo kita siko na babase na bino yango tozosenga na batu nyonso bisika nyonso bazali komo na ngaka embe kambandre na lobi boye tozala ebele totika makambo tribalisme mutu ya ko voter candidat numéro 20 Félix Tshisekedi Tshilombo ye wana zoya soki oboyi changement ya mboka mobimba yango wana soki oboyi osali mokili na yo biso tolobi ya biso candidat eza Fachi numéro 20 et puis soki okoti na kati ya machine numéro na kati ya bureau de vote okozwa Fachi numéro 20 okozwa IDPS bar Tshisekedi na ba député nyonso bazana sima na yo wana o ya nationaux na ba provinciaux yo kende na bureau de vote voter candidat o ya yo ya changement Félix Tshisekedi Tshilombo numéro 20. Merci beaucoup. Là, nous sommes déjà à la fin. Là, nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin. C'était le combattant de l'UDPS. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui nous suivez. Abonnez-vous massivement. Tapez www.lesamitv.com. Et avant de finir, laisse-moi dire merci à celui qui était derrière la caméra, Dimitri, autrement appelé Ballon d'Or. Et happy birthday à toi, Eric Atiga, là où tu me suis. Et quant à moi, Miska, je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya president. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya ministre. Makambo ya boto muna kangoka na meeting ya député. Mais boto est-ce que yekomelinga? Wapi na les amis? Deux micros à la fois. Hein? Ni par ailleurs kaka awa na les amis TV. Batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko. Batu nyosho bolingaka boyeba makambo elekaka na kati ya mboka. Batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo, ba divertissement ya solo. Batu nyosho oyo koseka sila bino. Batu nyosho ba mbuma ya koseka ekoma ekoma kolo. Balobi nil par ailleurs kaka awa na les amis TV. Les amis TV nde makambo. Hein? Les amis TV nde makambo. Boluka nga kuna te. Boluka nga pe mupanjo te. Boluka nga pe likolo te. Ni kutu na se. Parce que na fandi na kati ya les amis TV. Balobi bino nyoso bo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. So ko beti kaka les amis TV. Tenga ko bimisa yo na les amis, ba image ya les amis, o bwaki kaka mise na yo mupanzi. Okomona esika moko ba commande rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele.
ozwi kaka musapi na yo musapi yo osalelaka makambo ebele wana musapi yo kotaka na liso mpona kolongola bipoti musapi yo oyebaka na kosala likambo oyo oyebeli ofini kaka na rouge wana tui ekobimisela yo ngonga soki oza moto ya katholike okoyeba kobosa na ngonga te soki oza moto ya misioni okoyeba kobosa na ngonga te ekebisa ngonga moko wana ofini lisusu ngonga wana c'est-à-dire ekokomela yo okeseke okomi na les amis wana kobanda koprofite na baproduit nyonso oyo les amis tv eyoki nga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut finir une boucle de bokonji lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, nous single yo. Attends, quand le lola, 10 jours de l'ifelo. Oyoka moto nenge tumbaka. Moto suke tumbene de boko. Oyoka nenge swaka. Suke tumba yo na kati, nchoto mubimba. Oyoka soma nyonso na po osabonner qui te la carte des amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is chaîne Kitoko Lilo. I choose chaîne Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.